Mais les journalistes. Mais je suis sorti sur demande à liberté. Je t'ai dit, c'était compliqué. Comment ça compliqué? Oui. On peut exécuter. C'est une demande de liberté provisoire. Donc on a pu imaginer. Transformé. Comme ça, quand je suis parti. Je trouve qu'il n'a qu'à. Mais la presse, vous m'avez émerveillé. Je suis émerveillé. C'est que la presse a fait pour moi. Il faut que je m'arrange pour qu'on partage mes émoluments. Non. Président est malade, il est virus. Président est l'éducation sociale. Ça va. Edika vient de m'appeler. Attends. Ok. Après, mon cousin Nicolas, filmé. Ndenge mbisi amelaka yona suka suka asanzaki. Donc lelo ali fête monene ya résistance contre un régime dictatorial qui a mis plus de 3 mois dit lelo baboya ko exécuter arrêt ya cour constitutionnelle batikala ko exécuter yango te po mwana mboka azwa bosomi to liberté jusqu'à ce que abimi na voie ya libération provisoire, mais pour nous c'est une libération définitive parce que face à l'injustice on ne se plie pas. Et libération moi namboka Mike Mukebai et Ali échec et Ali Soni et Ali Liwa pour na monsieur Godin pour y moufarisé. Ya kanisa qui était moi namboka Mike Mukebai alaki démon oya bengana ki na ecclesia na ye ndenge na yebi sarabino mais soki alaki démon mwana mboka Mike Mukebai ali démon têtu o soko bengani azwi Niko Maengeli azwi ba Michel Mangala azwi ba Prince Epenge to zongi tito terrasse to pe to ko ici makali kali monsieur Godin Poi libération ya mwana mboka Mike Mukebai ezali pe échec pour na monsieur Vital Kamerhe oya bimaki na sima Daniel Mwananteba na sima Molendo Sakombi pour na banyo kola ba persécuter mwana mboka Mike Mukebai et ali pe échec to personne pour na monsieur Chilombo 15% oya ko contrôler le côté attaque au cour constitutionnel à rendre arrêt ba exécuter te yo beba avion finalement les autres qui avant en quarantaine pour na coronavirus
comprendre que itumba oyo biso tokundela mpona Congo eye elengi mwana mboka poko bima ya Daniel ya Mike Mukebai ematisi pression tala abimi na ngonga nini ya confinement abimi na ngonga confinement webi ntango bato bakoyemba fo kotelema abimi na ngonga ya confinement na ngonga ya coronavirus donc Mike alongi coronavirus alongi confinement donc yango wana totondi nzambe botondi mpona libération oyo euti d'abord ya nzambe po bato ya mokili bakangaki yango me nzambe afongoli yango ki peuple akoyemba tokosepela tokontinue bitumba godepoi tokosamba na ye nayebisaka bino tokosamba na godepoi akosanza baemolima ya mwana mboka Mike Mukebai tokosamba mpe lisusu na monsieur Daniel Mwananteba bakima te po après confinement tokobima na badossier ya kafu-kafu donc libération ya mwana mboka Mike Mukebai et ali victoire ya résistance apesi bacombattant résistant nyonso ya monde entier mbote oyo basoutenaki na baprière oyo basoutenaki ye na bamoyen nyonso puisque nde koleka na nzela na biso tolobi ingeta monsieur Tshilombo doit partir ensemble na coronavirus monsieur Kamel doit partir ensemble na coronavirus monsieur Godepo il doit partir ensemble na coronavirus yango wana na lakeli bato nyonso batiaki liboko na dossier Mike Mukebai bazwa coronavirus elanda bango ekotela wana bandako mutu nyonso asalaki ke Mike akufa na boloko ye akufa na coronavirus ya boete un mot pour la caisse ya solidarité bon pour la caisse ya solidarité na makambo etali coronavirus atako nga na ali na cas anti coronavirus mais point de vue na nga mama Bilika Pina et là simple caisse ya solidarité il faut l'alimenter na mbongo Kabila iba na mbongo bazowe ba Janet Kabila moto nyonso ayiba mbongo ya leta bazongisa autofinancer coronavirus peuple congolais ana bilei te yango wana bata 15 millions ngonge beti bozongisa na caisse ya leta to combattre coronavirus bato a 200 millions bozongisa na caisse ya leta to combattre coronavirus monsieur Tshilombo zongisa pe 62% ya Martin Fayulu yo démissionné bato bali compétent to combattre coronavirus mais soki Tshilombo aza wana naka bato bayibaki ata totie combien bakoyiba yango tala tonne ya ba masque bazoyiba tala ba chloroquine bazoyiba o régime nini ti ba ekoyiba coronavirus na Chine ba na Kinshasa yango wana il faut totelema poso ito kebite ba koyiba biso na bomoi na biso yango wana yoki ba confiner Gombe mais tant ba confiner Gombe Tshilombo ba travailler na Gombe te Premier ministre yana Ilukamba Pepe à travers na Gombe te donc ba confiner Tshilombo vérité ali Tshilombo ba confiner pona ba traiter en coulisses yango na biso tolobi ingeta moto na sachaki liboko na Mike Mukebai coronavirus elandae bango nyonso bakufa na coronavirus Congo efe kwa potolonga. Merci beaucoup. Je suis un soutien très important pour moi et pour la famille. Je suis très ému par ce soutien-là, mais c'est davantage le soutien des Congolais dans l'ensemble qui m'a beaucoup marqué. Les Congolais de la diaspora, comme mes compatriotes sont ici au pays. Je ne savais pas que le Congolais aimait autant leur pays, je ne savais pas. Je me rends compte en réalité, c'est nous les dirigeants qui ont été. L'amour que les Congolais m'ont témoigné m'a beaucoup fait. J'ai vu des gens, des mamans venir me voir à prison, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Et avant de se lever, ils me sont 1000 francs. En fait, c'est un peu comme la petite histoire de la Bible, de la dame qui avait donné les séries, qui avait donné les sages. C'était très significatif. J'en ai reçu comme ça presque chaque jour. Je n'oublie pas les mamans catholiques qui m'ont rendu visite il y a encore 2 semaines. J'étais très ému. Les Congolais dans leur ensemble, la presse. Et j'ai remarqué que c'est après avec qui je n'étais pas d'accord au tout début de mon manifestation.
on prend la suite à porter leur soutien, ce qui signifie que les valeurs nous mettent d'accord. Quand il s'agit de l'injustice, nous mettons tous d'accord, nous combattons ensemble. Je remercie les amis qui au tout début m'ont attaqué. Je ne les pas. Mais j'ai remarqué que par la suite, beaucoup d'entre eux ont pris fait les causes pour moi. J'ai remarqué que beaucoup d'entre eux ont vu ma famille. J'ai remarqué que beaucoup d'entre eux m'ont envoyé des messages de soutien quand ils ne sont pas venus me voir. Quand on sort d'un combat comme celui-ci, on retient une leçon, c'est l'humilité. Je sors un homme humble, un homme qui doit tout aux autres. Un homme qui dit que c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire du peuple congolais. Je m'humilie, je me mets à la disposition de mon peuple. Je vais poursuivre ce combat. Ces combats pour lesquels j'ai fait 7 mois de prison, je le poursuivrai. Rien n'est mal. Ça, les uns les autres peuvent compter sur ma détermination. Rien. Pendant que j'étais en prison, j'ai entendu des choses. Je m'excuse, je n'ai des dents contre personne. Je n'en veux à personne, Je ne serai pas là à mettre le nom de tel ou tel en avant, ou à la limite, me dire que je suis sorti avec une idée revancharde pour qu'un jour je me venge contre tel ou tel autre. Non, il s'agit d'un combat pour le bien du Congo et je vais le poursuivre. Je remercie infiniment la présidence en ensemble. Elle m'a beaucoup soutenu, beaucoup. J'étais même par moments moi-même gêné de dire tout ce qu'ils font avec les maigres moyens de cette presse congolaise, parce qu'ils trouvent la force pour le faire. Je ne vais pas ici citer énormément les uns les autres, sinon je ferai des jaloux, puisque la liste ne serait jamais exhaustive. Donc je remercie la presse dans son ensemble. En ce moment où je suis un homme libre, je ne peux pas ne pas penser à Kuku qui a été tué sur le site du Vigena. Vous connaissez ces combats que j'ai menés avec la presse. Une fois que je me suis retrouvé en prison, les spoliataires ont pensé que le moment était venu de spolier Vigena. Et voilà, c'est à quoi ça nous a conduit. J'en profite au même moment pour lancer un message. C'est peut-être pas le moment, mais je le fais quand même à Gentilly-Goubou. Il y a bien d'autres sites de ma commune Lingwala et de la ville de Kinshasa dans son ensemble qui sont spoliés aujourd'hui, qui sont occupés illégalement. J'en profite pour parler du site Les Champions, à côté ici. J'avais vu Gentilly à l'époque, qui me soit permis de faire cette parenthèse, puisque je parle de Vigena. Je trouverai le temps et l'occasion d'aller m'incliner pour rendre hommage à Kuku et à tous ces braves de Vigena qui se sont battus pour protéger ces sites. Merci à tous. J'étais en prison, j'ai suivi ce qui se passe. Je suis un journaliste de formation et de carrière. Je suis au courant que ça se passe très mal pour les Congolais, pour l'Afrique et pour l'humanité dans son ensemble avec cette pandémie du coronavirus. Je joins ma voix à celle de tous les autres, toutes les personnalités de la République. Sur cette question, au moins, j'ai dit à Félix, président de la République, sur cette question. Je joins ma voix à celle du président de la République qui a appelé à l'observance des mesures, comment on l'appelle, les mesures barrières. J'appelle les électeurs de Lingwala, les Kinois et les Congolais de l'ensemble à observer ces mesures. Dieu aide le Congo, Dieu garde le Congo pour que nous sortions plus forts dans cette crise contre cette pandémie qui menace la planète tout entière. Je vous remercie. Merci. Matondo mingi na bakonzi na ngai ya lamuka batiki ngai te. Mokonzi na ngai Moïse Katumbi, mokonzi na ngai Martin Fayulu, mokonzi na ngai Adolphe Mozito, mokonzi na ngai mwana ekanga Pai Moto Zapie Lebeno. Pesi bino longonya matondo mingi botikaki ngai te mpe na bakongomani nyonso nayebaki te bakongomani baka na bolingo mboka boye naye komona
bato mabe biso nde bakambi bakongomani balingi mboka bolingo bapesi nga na komona bamama bakoya kotanga na boloko kopesa ngai koto moko ya franc congolais esunga ngai libota na ngai batikali konyokoma te bazwi lisungi na bandeko boyebi te bakatanga na misolo kasi libota na ngai batikali kolela te mpona bolingo ya bakongomani napesi bato nyonso matondo mingi soki na bina vanda na banda kotanga kombo moko bamosusu bakoloka zuwa napesi bango matondo bango nyonso bana ya diaspora bolingo bapesi ngai andimi te okovanda moke boye esingeleli okovanda boye oyo atindi mwa moke oyo atindi maloba oyo atindi mwa eloko oyo atindi mwa sumi bolingo na bino ya Congo ekosala te Congo ekenda liboso kolo aza koyoka bino matondo mingi na bino banso na bolingo botalisi Congo oyo botalisi ngai na banzaki te bakongomani bayebaka makambo ya mboka te na sutuki lelo namoni te etumba tokobunda eza na ntina napesi bango longonya mingi makasi. Honorable Bimi bongo nabimi boloko nali na motema likundu na moto te nayokaki bakotanga mpe nabosani kopesa longonya ya bandeko mosusu tozala koyokana na bango te toakoswana nakoti boloko mpo lokwalaki likambo ya bomoko oyo etai oyo babengi etat de droit ebele na kati na bango namoni te bakotelaki ngai napesi bango nyonso longonya nayebi ndenge nakoba boye bango bayebi napesi bango longonya mingi nabimi na likundu na moto te na kanda na moto te nalala nango nalamuka mpona batemoko mosunga mpe nazongisa te yali etumba mpona Congo ya malamu Congo ya sembo etumba na ngai nakokoba yango nakozongaka nsima te nakokoba na etumba na ngai wana nalaki yango nakozonga nsima te. Honorable ntango nalaki na boloko mama okoza maloba nayoki bato balobi mingi na mpe moto nayokaka soki nasalaki bato mabe bango mpe balimbisa ngai babi mokeba eloko eleka ye monoko bamosusu babi okofinga soki nasalaki bato mabe soki nazokisaki bato bapota ngai mpe nasengi bango mpe bolimbisi tokoba na etumba po te Congo ekenda liboso nakoki kobosana te na ngongo na bimi boloko liwa ya elenge oyo kuku oyo ya l'hôpital Vijana oyo babomaki na nzela ya kobotola lopango wana kolo azwa molimo na ye libota na ye bayeba kolo ayeba komona yango asikola yango apesa bango makasi mpe na basali nyonso ya Vijana na etumba babundi mpo ntango bakangi ngai ngana bamiyibi babaoso abiba miyibi afingi badongolo miso oyo baya koluka Vijana babi bazwa yango tala ekomema liwa kasi bilenge ya Vijana bandeko ya Vijana batalaki te mokeba yaza te babundaki te na suka longonya na yango nalingi kotanga kombo ya bato te kasi nakotanga kombo ya Gentini Ngobila awa nabimi zongisa biloko ya bana kisaso babotola bango na bana lingwana natangi eloko yali ya lopango le champion zongisani yango nakotelema mpo na yango mpo na etumba wana biloko wana nyonso ezongani nakoki kosukisa te kozanga kopesa longonya na bapanzi sango oyo basali mpo na ngai longonya mingi na bango matondo mingi so na bina tanga kombo bakotutisa ngai libaku bamosusu bakotanga mate mpo bali ebele ya koleka etumba bobundi etumba mokeba ite etumba mpona mboka ya sembo elonga tozwi elonga mokeba ite elonga mpona mboka ya sembo eyali elonga na nga te elonga ya kobela bokono babengaka estoma etungisi nga mingi na boloko nakangaki motema mpo te bino bolela te nabombaki yango ndenge na bimi esenge ete nalanda minganga mpo basalisa ngai na bokono wana mpe nakoloba likambo naye kokuta
nalandaki yango kuna na boloko oyo ya coronavirus. Na likambo ya coronavirus nabengi Félix président de la République. Kaka likambo ya coronavirus na makambo sute oyo kobombelanga te. Na bi président de la République na CPI na makambo oyo kosala po bana yango ba continuer so mboka bandeko nyonso oyo bayebani o bapesi maloba na bango ngape na bakisi pe yangai po totokenda liboso mpona kosukisa bokono ya mabe oyo ya coronavirus. Bolanda makambo bapesi bino mate ya mbote te koyambana te kopangwisa kosimba elongi te tolonga pasi oyo konyokola kaka Kongo te kasi Afrika mobimba pe na mokili mobimba ba mosusu na sisi maloba te nakaki mama aza na pasi nalingi nayebisa bana Kisasa pasi nayoki mbala nyonso bayaki kuna na boloko mpona kozwa ngai nalelaki bato baye tongo te pokwa nzambe ya bolingo suka na yango bazongi bazwi ngai te ezali mpona pasi oyo bamoi na moi te kasi pasi oyo ya kobolingo baye kopesa nga mpo bazonga na nga na ndako bazongi maboko pamba naokaki pasi mingi yango wana napesi bango matondo mingi bako babe nakoyika mpiko wana pote Kongo ya biso ekendela nini kolobana bandeko nyonso bazalaki mpenza kokende na prison à tout moment bazalaki kozonga badepense batransport et enfin maladi oyo to mpe kokono oyo ekoti esali ke bakuta na bongo na ndeko mokeba ete ndenge bazalaki kokana. Félicitations parce que boyeba kozala na baninga malamu bato bazwa accompagne na temps pasi nga banda oloba toujours mai kisonga na za prison mai tolala po ayebi kofala na bato ayebi papa mai on a gagné pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire mon ami, donc on était là, on était concentrés dans nos émissions Kanzambe. Il y a pas juste sur la même chose, sur la craquée, sur la qualité cabine pour ça. Merci beaucoup. Merci, la presse. Merci, fallait qu'elle ça merci parce que tu soutiens Mike Mukeba et ça peut te mettre au sein d'année, l'homme au sein d'année au sein là, faut pas calculer le salaire n'est pas saisonnier, ah, le salaire ne soit pas en beau et zona. Mike Mukeba manqué dans l'Assemblée provinciale. Au moment de l'Assemblée nationale, vous dites quoi? Moi, pour l'Assemblée nationale, tu as pour signer avec Christelle, tu as signé avec Eliezer, tu as gagné ça. Là, monsieur Soubaza belé. Mais pour l'Assemblée provinciale, Mike Mukeba est fallu. Comme à Zongi, ceux qui corona et Sili, kuna bazongi li musala et là on va remercier Stéphane sur le musala. Merci Nanzambe, Mike Mukeba abimi, le salé sengo. Politique zongi lengi, TV zongi lengi pour Mike Mukeba abimi. Merci beaucoup. Bazo qui s'en bon, bazo de moutons, et va me belé, toi pas ça docteur Mouyembe. Ah, ils ont pas docteur Mouyembe, oh, et sunga na corona. Comment tu trouves ça ça va 1 mètre 1 mètre. Merci maman. Les pour la mboka ezali ya makasi ya koba moi ebele na honorable Mukeba ya kazo mokwanelo koloba nini na libération ya ce qui est très important ezali que aujourd'hui batalisi na bolele que assemblée provinciale ya Kinshasa yebi ko maîtriser règlement d'ordre intérieur te omoni yango normalement ceux qui doivent na mboka mobe ou bato saka yango na banza que Godé pour il fallait démissionner déjà.
constitutionnel etalisi ke ayebi na ye eloko te na badiplôme bino bolobaka wana eloko moko permettre na côté. Alors vous faites arrêter quelqu'un injustement pendant 7 mois, l'éloigner de sa famille au nom de règlement politique, c'est très grave. Et nous, c'est proche na bato mosusu organisi ke bango pe bazali kolo mobe côté bako porter bango plainte ba justifier illégalité oyo esalaki ke bakanga père et famille pendant 7 mois, il est blanchi par la justice. Et sentiment ezalaka ke non azali ko reprendre siège na ye parce que décision constitutionnelle ezongisi mbala moko na droit na ye même na assemblée provinciale. Somme donc à reprendre l'hémicycle à représenter Bandali. La haute cour, maman va discuter à Nangote. Haute cour, ezongisi na ba droit na ye, donc il n'y a pas de débat. Donc à zongi lelo na ba droit na ye, donc c'est fini, c'est fini. Normalement si cette assemblée était sérieux, lelo Godé Linga qui a démissionné. Si bino boza pour démissionner Godé. Eza bisoté za mubeko quand la haute cour lobi que oyebi ko maîtriser règlement d'ordre intérieur té. Ngana ko mitona 40 diplômes. Alors Etalisami na polele ke ayebi na règlement intérieur té. D'ailleurs, le député devait saisir pour te saisir le dossier. Les 7 mois qu'il a fait Sibi à un père de famille pendant 7 mois à Saïlo Komokote, il est grand temps maintenant que Yépé à Kosamba.